Merci, Maman Iguette. Donc, Nabana Igoloba que, Moni Combo, ceux qui, Lelo, Mutazu Combo, les alliés, ils ont l'accès origine et à notre place à outils. Mais Combo, et que à la naissance, il y a ma B et commune à Ndengini. C'est-à-dire, ceux qui Mutu, a zui, eux, ils ont fait ça, moi, la Combo, et Kazala Misala, na eux, derrière, eux, ils ont caché la Combo, à sali lien, moko ya ma B spirituellement. Ça, c'est autre chose. Mais tu peux généraliser en côté. C'est aussi entre guillemets, hein, ça. Donc, tu peux généraliser en côté. Mais comme il y a mutu kozala nango, ezali identité à mutu, ezali koyeba mutu place à uta. Biso tozala ba bantu, toyeba na ba kombo na biso, na ba province, na ba village na biso, place nini bokoko na ye uti, place nini bakoko na ye ba uti. Donc ezali dans ce sens. Mais ce que ezaka na ndenge ya kosala ya mabe na batu nde bazokotela yango na sens ya ba lien na bango spirituel, sorcier, ya sorcier, tout ça, et comme ndenge mususu. Mais maman Iguette tokoki koloba te que batu baza obligé faut bazo ba kombo ya ba Pierre, ba Simon, ba Jean-Paul, Matthieu, tout ça parce que ils ont mentionné la Bible. Maman Iguette batuana avant ba Christ, oyebi ba histoire ya ba disciple moko ya Jésus-Christ. Yagi na misuso ba yagi ba brigand ba alaki, yagi na misuso ba yagi mingidu ba alaki. Mais ozo kombo ya ndenge wana opesi pe mutu na ndenge yo ozo lobelela. Soko ozi pe kombo moko ya mutu opesi ye ndenge wana na ba disciple ya Jésus yagi na bato pe bazalaki ba brigand. D'accord, ozo loko ya kombo ya mutu moko Thomas. Okopesa kombo ya mutu wana. Mais ils ont garanti que ce que kombo wana, c'est-à-dire que ça kombo uti na Bible, ils allaient bien, ils allaient en Christ. Ils allaient d'abord motufo ayamba Christ yemoko. Ce qui mutu wana numérique Christ, kombo ils ont importance té. Kombo wana, ils ont reflété rien parce que quand ils ont Christ katina yo, ils ont mutu botami à sikoza du nouveau. D'abord, ils ont kombo ekosala yo loko mokote. Vous voyez, mais couper sa mutu comme on a la Bible, il y a eu parcours à mutu on a été avant comme on a Jésus, il y a eu une tambolate. Il y a eu mon anayo PC comme est-ce que mon anayo assez à yambagi Christ à quoi à comment n'engue ba o wala musu ba comment qui ba Pierre n'engue ba comment qui. Donc ezali erreur moko grave. Donc maman nanga Iguette on a zaki na mo muke ya bakisa na ba kombo yango wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa na biso Roger Kashkashama na leki susuko pesa maloba na papa na biso Manda Mawa nini yoko iko lobela biso na oye tali tina ya bakombo pamba te bandeko mingi bazali ko souffrir katikati na mokili ase a cause ya bakombo ya ba malédiction oye zali da katikati na bango bakombo lokola makuba papa na biso opesi yango na moi oyebi tina makuba e boto papa na Manda Mawa pasola poke ya solo. Ya solo mama en tout cas na petit no mambote mingi bazana kata conférence vraiment na moni que sujet oyo ezali na sujet moko très important yango na bikino magina za kulemba na otikayo na bina kota personnellement ngai na idée na ngana buzobo na ngana za nango na koloba boye mama moni baradio na bini mzaka po ete ya batu epesa bolimbisi papa na biso Manda Mawa meka kotombola mwa mongongo na mwa mokeli kolo pamba te public elanda yo epoto papa na biso Manda Mawa na ebi ete tina na kombo ya Manda Mawa ezali pe mama wa mingi be kotia mawa na kati na misote yo tombola mongongo eboto ya solo. Non, Manda Mawa eza mawa te. Manda Mawa ngelo ba présence na nga problème na eza résolu. Donc Manda Mawa eza bataba de no baye biango donc songa za wana donc atuza na problème nini na sona fona résoudre ngo donc Manda Mawa donc problème sili donc nina le babwe bakombo ndenge ko na to le kasiko awa eza na boire avec malédiction banini. Moi je pense que non mutu tout comme eza identité ya mutu ndenge to le ba que soki mu ba benyo na kombo na okubala elongi okotala nana ngazo be nga okuluka ata ba benyo na koma mpasi o mukubwa o ndolufoso banini. Donc je pense que tata auto le ka awa auto le bango bien
soki babengi kasha babengi tikuna oyebi yaki no okoma baloba soki babengi mampasi bikongo bakongo soki babengi boye. Donc moi je pense que biso nde tosala effort tochanger ne mentalité mpona génération oyo ezoya sika toyesa bango tina na bobiso nali na part avec spirituel soki tozokende kaka kino fo tolanda bakombo ba Jean Pierre ba Noé nani koma ba Jésus nayebi te eza nango ça dépend ndenge moto azoconsulté mais biso tofai na poto tofai na bamindele tomona teke mondele moko apesa mwana kombo soki nani Bénédicte mais soki otali ba Bénédicte na Kisasa kuna moko erenia ya nzela mona moto aboti kaka boye Bénédicte soki Dieu merci ala bamebele nga moko ntango nayaki kobwaka ngunda awa napesi kombo na ngai nayebi kombo na ngai Dieudonné baotu na nga susu kino pesa biso kombo ya famille nayebi te kombo ya famille soki ndenge nini nayaki oblige napesa bango susu. Donc ça veut dire que nga na koyebisa mama bino boza bakambi ya radio boza bato bozoteya bato boza bato ndoki no totikela kaka teke no kindoki bamalédiction banini il faut toluka nini te bamalédiction ngo tokosala yango nini po tochanger yango ese tozoblige kaka toshongo kaka soki topesi kombo ya Jean Pierre ou bien tozoblige tochanger malédiction soki tolongoli mampasi topesi yango kombo Noé ou bien Moïse ou bien Salomon. Non toluka yano biso nanu ndenge papa otoloba de kombo eza identité. Alors, identité à mout na mout. So ba benga la commune par exemple la bino que non. Maman la biso MH pour quand maman au kala maman ko ba yo longo tali. Na voir que non ba que non MH donc malédiction et witaka tango yo botami. Mi tuna pe question au sali ne kacha mokili pour malédiction e la yo. Pour na mona ga yere asa ya kate. Nga za ka so na kwena nkokoso na e ba que non nga sala ke loko buya ngone ilingai. Jamais na koloba que non et luko ila nga sank donc non il faut moi prendre boule pendant bia te na sala ki master moko kolo ya ngoli kambo yelinga ngai mo na koti na chambre donc na ba pasteur te na koti na chambre na bano singa bolimbi si na bano lela nga mo pour sala ki master na kolo na ko te courage de kitche pa master wana master o bien na sala ki kolo na ba nebo yelinga ndele lo na ko lo blayo o mo yemi ba atamwe. Madame moi solo nga ba duka limbisa mon cher ele ko ngoye linga pota na lagi na côté boye bimelinga mamu na oyebisa yo ata ko bude na ye mais ça c'est que tant na libisi yango moteur na ngi tikali calme pour na biki na informer kambo ye ba kité mais tant malédiction ye liyo na yo kinda ou soit na boulot ou soit na mariage na yo ou soit na bota na yo mais poser un peu question pourquoi ko ye linga sona papa na yo sona maman na ko yebisa yo ngana sona na makambe bebe. Moi je pense que bino ba pandi ya sango ya radio totikela kaka te na vision oyo ba Congo tote yande ba petit na biso ko mampaka tozokende bon ko mampaka mais tozokende vers donc tokende kufa parce que tikela sona ba 30 ans de vie ba 40 ans surtout to lega mbeka moko ta kotikala bongo ba petit ba tikela sima siko to yesa bango ni pour ma Congo tiko zo mampasite o ko zo no posite o ko zo kabu ikude non ba rubu bazana Congo na bango bagala bazana bakombo na bango batabandu bazana bakombo na bango baswahili bazana bakombo na bango eza ba identité ba limite na bango ndi poto te ndi peuple biso bano batikali ba tina ya signification bakombo la mampa statina yango zela kabwe soko ziko mampa statina yango zela kabwe ndi esa mwana wana po aiba kopesa kombo na mwana ete po aluka komo musu peut-être ndenge tata monga lobi awa ke ba komo musu pesa la bien neti ba pesa exemple la kashama wana. Donc c'est ça akuma akokima soko kozoma mpasi akezo kashama tala ba kashama ne wita na province boy tala ba mandama wa wita na province boy yo witi province ne nga witi côté ya Congo biso ba ta kontu zakala identité boy. C'est ça qui est plus valeur na kati ya radio na biso ya côté ya mais que tu kindaka toujours que ba combat malédiction kombo ya bien zabi ya Noé. Alors Noé ça asala bi makama be ndenge mpaka uto lo so awa basa pe basa ba mabe bazo ba si ba 1000 femmes Salomon zo ba 1000 femmes nekto yeba biso le biso to kutanga histoire na ekutani siko to ko zoka ko masa me puka ka donc azaka na Bible na éviter waza bal na pesi na question mais ndenge na lingi de bino ba kambi ya radio bote ya génération ya sika ala so identité moko ya bien tout est là ba identité absolue ko no ya bandoki ya baboyi zo masima il faut to kene liboso nde
eboto mama na zona pe bandeko bakolo ba suma kamba bien eboto papa na biso manda mawa kitoko soloko bakosana na biso na nzela ya singa tozali kokoba na teme na biso ya kafu moto epela na oyo etali ntina ya bakombo tozali kofongola yango pamba te bandeko bayeba malédiction to mpe paso omonaka kolukaka dekosha zoti te evandi kati na kombo na yo bakombo lokola mambweni nzola meso somo mpe catastrophe namoni mama nanga benesha za na nzela ya singa yambo ya kokita na bozindo ya kosino bakopela bakombo losutu ya mabe po moto ayebake nga nzola meso nga makiadi nga mambweni ngai bakubakuba ya solo ngai na kombo ya kabamba nkusu yango emoni esika makambo esika kovandela ya mabe otali kolela butu moi wali koniokwama depuis obala mama abongaka te mama bibela nzoka sana komba mambweni depuis obala mobali piaka na poche azoka mbonga bezoka sana komba kabamba nkusu eboto papa na biso DSTV ya solo nabanzi mama na biso igete lelo ozana pema te lelo pema na yo ezate pe papa na biso JP ukanda ye alobi na biso ke soki odon azalaki nde amemisi biso bakoni na banzi toyebaka ba culture oyo tobengi ya bamboka na biso papa Mandamawa alobi yango mandak mawa oyo komone Mandamawa bino boza koloba Mandamawa me na biso bayanzi mandak mawa soki mutu aye oyo asimbaka mosolo oyo azali solution soki aye bino nyoso mandak mawa makambo esili cela veut dire que ye aye na solution ye aye alobaka bien akopesa biso solution mandak mawa wana na biso na bayanzi alors eloko naza komona mama na biso igete aza ko se pulmoner pour rien ke bakombo oyo nyoso tu nkusu ezali kombo ya mabe jamais pe nzola mesu ezali kombo ya mabe jamais wana azali totalement na kozanga koyeba ezali kosenga ke mama na biso igete azwa enseignement ya malamu nakotuna mpe na koloba na bandeko bakombo oyo bato bazali kozwa na kati ya Biblia eske bazali ko exercer ndenge bato bazali na Bible bazali kotambola wana ezali pe motuna ebongo bakombo oyo bato ya otokoki koloba ke ba musulman bazalaka na yango oyo tobengi boyebi bakombo ya ba musulman ndenge ezali bato wana pe bakombo na bango ezali ya ba malédiction soki nga na tali na bino eza bakombo ya ba malédiction te ezali ya coutume pe culture na bango bazwa bakombo na bango ya ba musulman oyo boyokaka chaque nation na kati na mokili oyo bazali na bakombo oyo ya bango alors na biso lokola biso ba congolais ba africain toloba tozali na identité pe bakombo na biso oyo banda bonkoko na biso esalama mais tokoki koloba te soki bakombo ya ba africain ezalaki na kati na Bible lokola bakombo ya ba Sara lokola bakombo ya ba Esther oyo bino bolingi batu baye na confusion oyo nyonso tu ezali ba pasteur oyo groupe de réveil oyo ba prédication esila bango oyo bayebi koteya te eloko na bango ekomi guerre na pouvoir oyo ya kozwa bakombo ya mindele yango nde ekomi na vogue yaka lelo na kati na communauté na biso communauté africain omona bana bakombo bazali kopesa bango oko imagine te otuni mutu wana na kati na famille na ye bana wana bakombo bazali te ba Gradi ba Graciel ba Gelor bakombo moko donki kaka ya bango mais tozali peuple oyo sans culture peuple oyo azana identité te mais azali peuple akokufa. Moi je me sens mieux que soki yo bengi ngai ndeko sulufutu nazali ne sengo mingi ya koyoka sulufutu. Mama Igete il faut comprendre parce que azali sous forme ya kokonzama
mpamba te alingi kombo ya Iget. Mais soko tuni na bakoko na ye mutu moko atikala kozwa kombo ya Iget azali te. Nyonso to ezali fierté. Mama Iget, kombo oyo zwi ya Iget. Yebisa biso na kati na Bible, mosali na Nzambe nini oyo asalaki na kati na Bible azali na kombo ya Iget, oyo yo zali na bénédiction. Na banzi okolakisa biso pe na chapitre wana, servante de Dieu, Iget asalelaki Nzambe à l'époque boye na kati na Bible. Alors, ngape motuna na kozwa kombo nyo surtout congolais ou bien africain, avant azwa kombo, il faut kombo wana ewita kaka na Bible. Est-ce que Bible oyo ba kombo ko wita na kati na Bible ana, est-ce que zali culture na biso? Na banzi soki na Bible baloba que tout le monde bakozwa ba kombo oyo zali na kati na Bible. Na banzi ba chinois oyo basambelaka bazali ba chrétien ou bien ba indien, na banzi bazwa ba kombo ba Jean, bazwa ba kombo ba Pierre, ya ba Thomas, nde basana ba kombo wana. Mais okokende pe ba chinois ata se convertir a comme chrétien, kombo na yen ching chang ving ving ekozala kaka. Mais na biso ba congolais soki omoni pasteur aye, mateye ezangi ye akomema ba dimension spirituelle, akomi ba kombo lokola mampasi pasi ke yela yo. Di à quoi? Est-ce que na ba mindele kombo ya pasi ezate? Alors ceux qui kombo ya pasi ezali na kati na ba mindele pasi patience. Alors sikoyo muto azana kombo ya patience tolo ba ke ye a patientara mingi. Est-ce que boyebi bato bazana kombo ba patience ndenge bazala mobulu te? Tozali awa na ba patience awa. Mutu mususu komone patience ndumba ya kosakana te. Mususu komone patience amelaka masanga ya trop. Mais kombo na elakisi mutu azana patience. Est-ce que ezali ko mériter kombo wana ezali pa na ye? Mama na biso Iget koya na libunga te. Ngai vraiment nazali parfaitement d'accord na yote na émission na yoke olo baba kombo wana nyosu tu oyo tangi ezali ya kobunga to batu bazali na kozanga koyeba non. Mutu ase santaka libre pe kitoko na kombo na ye. Nzola meso. Nana yebisio nzola meso za kindoki. Yebisa biso kindoki nzola meso. Kabwabwa. Nani ba yebiso kombo ya kabwabwa to bopele ezali ya kindoki. Mama oyebi ekolo ya batute. Elingai kozana malamu otunaka mutu moko na moko ayebisaka mutu kombo na ye signification nango. Ngana ko bandana na yo Igete. Oyebisanga kombo na yo Igete. Otanga ngo mobimba. Oyebisa biso signification nango. Koloba teke ezali ya tata na ngai be nazoki na Bible. Me yebisa biso kombo na yo ya Igete. Pe signification ya Igete elingi kolakisa nini? Yango balobi ke bato babunga nzela. Bako salaka rien na kati na mokili oyo. Boko apresiaka kaka oyo mindele bako salela bino. Boko yokaka soni na oya bino. Le prevane ba mama lokola ba Igete. Ba mama lokola mize. Bango nyonso tu saki moko. Esika otoko mona ke ba mama oyo complexe. Soki na bango nyonso tu batondisi yango ba mesh ko banda na mututi na linzaka. Mpamba te ba boyi cheve na bango oyo ezali ya ba africain. Ba lingi oyo ya mindele. Ndenge boza kolinga ba kombo ba mindele. Yango moni tous les femmes congolaises. Suki kaka ba mesh na mutu. Jamais okomona suki oya ye naturel. Jamais. Alors pose la kitoko. Il faut ko check kaka mesh na mutu na yo. Wana pe ezali. Ozomona ba mama oyo ba yeli biso. Masolo moko oyo yango te. Soki boko développer sujet ke olobake. Nzola mesu ma pasi. Kundungu mandamawa. Sulufutu. Ezali ba kombo sengele sa na Bible. Mais maman na biso Iget ozali na maman na libungi ya kosakana te. Il faut okene ko se documenter malamu. Oyeba. Oyo nga nazali komona. Na yebi te ba mamo mibale bakota ki zamba nini. Ba nani amemisi bango bakoni ya lolenge boye. Ya koya ko tromper batu. Oyo esika DSV afandi vraiment bokosa batu keno. Ba kombo wane ezali ya mabe. Oyo ya mindele nde ezali malamu.
mama eget soki batie ekeko ya mundele awa na ya moto moindo akozala lombangu mpona kowelela ekeko ya mundele mpamba te yango angelu to molimo santo me ya moto moindo nde diabolo yango mutu oyo ainyoraka toujours biloko na ye azali mutu oyo ya kokufa. Ngana kokende lisusu napesa bandeko maloba ngana zali anakotika te o ezali mabe na ko continuer ngai sulufutu na linga ko to diana te sulufutu ezali kombo ona linga kango pamba te soko tuninga sulufutu na kotalisa yo sulufutu azali kombo ya tata o ya boti ngai futu na landa ba mapasa mbo na mpia muto alandaka mbona mpia na biso na bayanzi babengaka ye futu. Alors sulu kombo ya papa na ngai futu ezali na landa ba mapasa donc o balobaka pisoti na ba Kongo na ebite so babengaka bango landu soki nani na bekolo misusu ngai wana. Alors nazali fier sikoyo lipasa na mundele yo linka bon benga ba mapasa na ebite mama na biso bandeko balobi na kolia minute bele po ete na loba makambo oyo mama na biso iget na yebite mama na biso igeta ko bima leo na émission te soki tozalaki na studio tozo mona na boy nde bato bakaboli bitumba oyo bitumba to linga tozana ye kaka yekuna simba yekuna pamba te mama ye na makoni na matiti bele pona koya kokosa ba peuple congolais boto mama na biso igete pasola mpoke eboto bandeko balandi tala aveuglement total boni pana biso sulufutu de vous perta lobi ete ngana landi mapasa yango na tikombo ya sulufutu bongo soko landi mapasa ezali nini yango zomona bato msoba lobaka na mapasa te bakobeto ofimbu mapasa bakotenga miso kingo lokola papa na biso landi mapasa bakamati koma sulufutu bapeti ye bongo papa na biso na maladi sope ya bamapasa yo ezali katikati na yango poto yo landi bango na nsima soki mapasa babetaka bato filmu yo bona kobetama ça veut dire kombo na ye eza kaka molandi mapasa tala aveuglement bandeko na balandi tali kokoba toke na syndication papa sabi sulufutu bite kombo ya patience bapatience misusu bazalaka patiente basalaka na bango bozoba bandumba mais soko landi komona patience mambweni eloko ekosala ye azala mobulu mpo mambweni ebakisami eza na différence entre lumière na ténèbre patience ya komba kitoko mais lokola mambweni eye ekoetufe oya bien moya mwana malamu ezali te. Il faut kolongola ba kombo surtout wana ya malédiction kotika na kombo ya kitoko et puis esika nini ya malamu ko trouver kombo ya bien na kata Biblia bima na kombo ya mpia bima na kombo ya sulufutu onga mnalandaka yana bisa kufaka pesa te ebima mama na ngaza bota mwana mwasi tayo bota mwana mwasi siko pesa nga kombo ya ebima milimo mabe to moni mwa biso benesha katofika umbeli mingi na nzela singa yambura zongela mwana biso mise benesha olandi intervention pe libunga monene ya pana biso diana sulufutu de vous pertale na kombo ya sulufutu bambate alandi mapase boto à vous la parole ya solo mama na biso katovike. Bonsoir. Bonsoir maman Nabiso. Merci maman Iguette na parole. Bonsoir na bande kono sur la conférence na balandi radio solo. Maman Iguette vraiment ma solo alelo naza d'accord na papa Roger Kachama et en plus maman Kwala na papa Desne. Maman Iguette na nina lobake pona ba kombo nzo bake malédiction polanda nanana. Tokoki ko pesa conseil na émission. Bateau bazo porter net ba kombo a passer ba changer pour na son donc surtout to longola ba kombo net ya ba man passer eza ba kombo mususu mama Iguette net moto mona ye na kombo ya mampuya elingolo bateke moto wana azali moto boko kaka viola ka batu libanda vina ya ba ndosaka sexe non donc motandenge na ko changer kombo pour na son les autres sonner bien te eza na bato mususu ke pa batete la oyoka kombo net to sumba donc ozomona ntango ozobenga moto na kombo wana ezosone bien te donc tokoloba te ke moto wana vi na bando osumbasumba kaka soki azotambola libanda to moto lokola mampasi bandolanda ye po biso nyonso to mpasi eyeli eza mpona moto nyonso donc moto nyonso na vi apasaka baétape moko ya pasi donc so tolandi mama Iguette eza te na bato basalaka suicide eza kaka bato bakombo ya bamapasi po pasi ezolanda ye yango wana ebomi abaye vi non donc
ba makambo susu omona moto na kombo ama pasi akomi na étape moko ya pasi donc makambo susu eza nango nga namona yango eza simple coïncidence soki oke mpe na baprison omona moto mpe kombo na die donné to jésus aza kuna abomaki moto ayibaki to aviolaki moto soki oke na bavitrine na belgique omona bato bamarie baester mpe baza wana bazosala bavi na bango donc eza nango te ke kombo elandaka tokochange kombo wi peut-être pour ma somme comme moi les autres sonner bien te ko benga mutu na punya ko benga mutu na soko donc les autres sonner bien te donc eza kibo mutu ana ko changer comme mais pas nécessairement que kombo ya ma passer là na mutu pour eza na bato musu pe baza ba riche pour mon eza ma passer na za riche aza mbongo ebele azo aider même yo mama iget donc voilà quoi eza peut-être que bato ba comme na bango eza chance à betaka à l'auto à la gagner kaka pour comme eza chance donc c'est pas ça donc vraiment là eza d'accord na papa Roger na papa DSV merci la parole maman Igat na tike bino maloba kitoko solo mama na biso Benesha Katovike tozali kokoba bandeko balandi likambo na kombo yebela vision ya kombo na yo bapesa yo kombo nini kombo lokola mafwidi tali kokende besa ba kombo ebele kombo lokola makaya bandeko basi ebele bamelaka makaya koza kombo ai kenda ke église sasa la prière à repentance abiete na tikirikaya lokola kombo ne makaya azongela kango kaka ba kombo ezali ebele ba kombo lisusu lokola makenda yebela vision ya kombo na yo ndenge nini makambo salaka simbaka te a partir ya kombo na yo nani apesa yo kombo wana ezalaka ya nani euta wapi eboto la servante te mama na ngai mise mpasola poke avu la parole ya solo to lekita para biso mandama wana sima na yo mama mise avu la parole ya solo eboto en tout cas intervention eleki mwa mingi na ye esika na kobandela te mama Benesha yambi mama na ngai get omoni na kati ya bakombo tozalaka nango mingi na Afrique ntango nga na bandaki intervention nalobaki bakombo ya bacirconstance ezalaka en Afrique te ezalaka epai nyonso tu mondele oyo apesa ye kombo Batar lelo akoma koluka bajuge achange kombo wana ndenge mama Benesha auti koloba ke ekoma kosala ye soni komema kombo ya ndenge wana biso toyebi Batar elingi kolakisa nini mwana abotami libanda ya mariage ube mwana makango babengaka ye bongo me na bamindele ezali kombo bamisusu bakomi kobunda lelo bakomi koluka bajuge mpo balongola bakombo wana mpo ndenge mama Benesha auti koloba na miso ya bato eza mpenza kitoko te me ngai nakoyebisa bino boye ngai naza chrétienne na vie na ngai nalingi koglorifie nzambe na vie na ngai nalingi kopesa lokumu na Jésus Christ sauveur na ngai e nandimi ete kombo na ngai soki nalingi kombo na ngai epesa kombo na gloire na nzambe nakoki kochange yango na bien nzambe akokondane nga mpo nango te malgré baparole nga bapesi nga bakombo na ngai oyo ya ngai bon ngai normalement na kombo ya bokoka baafricaine te parce que papa na ngai déjà abotamaka na famille ya bachrétien koko na ye déjà azalaka na ye mwana ya bamissionnaire tout ça donc nayebi te ndenge nakokende koluka kombo wana ya culture ya moto mwindu na milatisa et puis circonstance oyo babotelaki nga nango eyaki circonstance ya esengo eyaki circonstance ya esengo na kati ya famille donc nazwi bakombo ya ndenge wana te mais normalement ekokaki nango mpe kozala nalobaki te ke bakombo nyonso tu wana eza mabe non ya mabe ezali mama oyo amonaki mpasi na kobota ye amoniki amoni mpasi na kobota pesa mwana ne komoma mpasi o mama tokoloba ndenge nini sikoyo mpasi oyo memaki wana mpo mpasi yango ya biso tata tobotaka ntango kaka yo oboti ezala bapasoli yo césarienne ezala oboti normal ntango kaka kosimba mwana esengo wana ya mwana ekoya kosilisa bapasi na yo ekoya kolongola bama ya misu nyonso lelaki tusa me ndenge nini mpo oyo omonaki mpasi opesa mwana no mapasi mpo na nini donc okamati mpasi wana otransmettre wana mwana na yo yo oyebi mpasi oyo ya komona yo omoni kaka mpasi ya kobota me ntango yo opesi mwana no mapasi oyebi oyo kolanda ye te donc olingi mpasi na yo oyo omonaki ya kobota wana elanda mwana na yo nde elongo nga nalobelaki yango wana c'est vrai bakombo nyonso te ya culture na biso ezali mabe non ya bien mpe ezali dapesa mwana konga kiese en tout cas na vie na ngai namonaki nanga eloko moko ya kitoko oyo koyelanga na vie na nga te soki kobotama ya mwana na nga te malgré bapasi nyonso ya nakoki mwana namoni na ye malgré kobota na pasi malgré basituation ya pasi na traverse likolo ya mwana na ngai mpo na bota ye tout ça
jamais nako benga ye kombo pasi. Pourquoi aza esengo monene na kati ya vie na nga, azali oyo eleki ba diamant na kati ya vie na ngai, mais napesi ye kombo wana te, napesi ye kombo ya ba circonstance nyonso eleki na kati ya famille na nga te. Po soki ezalaka bato mosusu tanga napesa ye kombo ya mabe, ya mabe mpo na mona pasi penza na kati ya vie na nga, pasi ya kobota te, mais ba circonstance na traversé na mwana na maboko. En tout cas non, nakobetela ngo mingi pe lisolo boye te, nakoki jamais kolinga mwana ngai aza na kombo wana po na botaki na esengo, na botaki na désir monene tinenga na bota mwana nga, e azaki esengo mingi po na ngai so na zongeli kaka ntango na memaki na bobebe wana, esengo ya ndenge wana kokomona yango te, azali grâce oyo Nzambe asalanga. Tabengaka ye grâce te, aza na kombo de papa na ye apesa ye, mais azali grâce na ngai po Nzambe na nga permeta na simba eloko ya kitoko ya ndenge wana mwana na nga na kata mokili. Yango na kopesa conseil, c'est vrai, yo za chrétien, na vie na yo lingi kopesa gloire na Nzambe, et même si on apesi mwana na nga gloire à Dieu, eza kitoko po na nini te. Na pesi kombo kitoko, ezali kombo po na mwana te, ezali kombo nazo pesa nde gloire na Nzambe. Oya salinga, oya permete nga na simba mwana mokili, po mama mingi baza na bobo mengo, baza na bisengo, mais baza na mwana te. Comment mususu komona eza epesi yo epesi yo moko so babengi kombo ngo ozokoka te. Po na nini? Po ezo déranger yo. Ngai na période moko na koma na vie na nga, papa ya mwana na ngai akotuna mwana nga, mama osepelaka na kombo na yo, na pesa ye kombo wana ye moko papa na ye te. Papa na ye moko apesa mwana ne kombo, sikoyo mwana koli akomi na âge ya comprendre, et comme qui est important na papa na ye atuna mwana na ye alobi pa mama osepelaka na kombo na yo, mwana ya répondaki ndenge ya répondaki wana ya lisolo ya sekele ya papa na mwana na kotaka kuna te. Mais ezalaki important papa ayeba avis opinion nini mwana na ye aza nango na kombo ya apesa ye. Mwana azali propriété privé ya ngai te, azali propriété privé ya papa na ye te. Yango wana papa na ye amonaki que en tout cas soki kombo na pesa mwana ngai sepelisa mwana ngai te, en tout cas na yebi nde nako kosala te, mais natuna mwana avis na ye. Donc ezalaki important papa ayeba oyo ye asala na vie ya mwana na ye. Mpo na nini? Parce que kombo ezali important na kati, eza na signification monene na moto. Comment mosusu komona ba parents ba pesa na moko kombo tika ba pesa, mais siko ye moko mwana siko amemi kombo wana akomi ko analyser na kata moto na ye, abani ko analyser ba circonstances ya botamela, abani ko analyser pourquoi ba pesa ye kombo na kata famille na ye. Mosusu komona aza na kombo mais eza yango te, ou bien asepeni na kombo wana te, ou bien ya koza ayebi ne kombo na ye o elingi koloba, mais ekomi na ka o ma benisha out koloba ke ekomi ekomi ko déranger bato so ayoki kombo na bazolinga te, mais ezali kombo bapesa ye. Nga na kopesa mo exemple moko ya moke, kombo matondo eza kombo kitoko mingi na bakoko na biso bazaki pe ko bazaki kosambela. Kombo matondo ezalaki kombo ya elingi na français toko traduire comme grâce, remerciement na grâce, hein? Matondo mingi ezalaka matondo kwa Nzambi, mais babengaka matondo elingi la merci, Dieu merci, ba kombo moko ndingi wana. Mais na moni kombo mabe o na kopesa na koloba wana te. Matondo kombo kitoko, ba kombo ya kitoko pe ezali, ba kombo pe pesa pe gloire na ba kombo ba koko na biso ezali, soki botali bien ezalaka nango. Mais soki tolobi ngala kopesa kombo na mwana ma pasi, non eza kitoko te, eza kitoko te ponga mona kolinga te la tama pasi na ndoto nanga ndaka mata mwana nga na boti na amour nanga nyoso tu nda bamba ona likolo ya mwana. Donc ba kombo ya mabe ezali, ba kombo e dérangeaka pe ezali, na poto pe a ba kombo mindele pe ya mabe ezali, mais bazona ba loi na bango sikoyo moto nyoso tu oya ko se retrouver que kombo na yezo sala kitoko te pona ye ou bien pona baninga azana droit que ngoluka juge pona ko changer yango. Nazongisema malo. Merci beaucoup maman na biso mise na intervention kitoko koba ko sana biso na nzela ya singa. Capacité à ko changer kombo na yo ba pesa ya mabe ezali na nzela ya nini? Na nzela basai na Nzambe pe na mabondeli. Balongola kombo aluvualu, balongola kombo atukeba, balongola kombo kialunda, ba pesa yo kombo ya kitoko. Oye utikat na Biblia. Okoma mama na biso mama mise Esther. Okoma mama Elizabeth Igete. Me ba pesa yo teke
igete luvwa ekosimba te pamba te na kati ya bomo ya luvwalu oyebeli civilisation nango te kombango utamuso te ezalaki ya koko na biso me koko na bino kotala vina yaki moto apasi yo mpo ya na pasi wana yebela vision toboyi te ndoi pesa me ndoi yango misala na ye asalaka nini eboto toleki kopesa maloba na papa na biso Roger Kashama ozonda ba développement mama na biso mise mama na biso igete na signification ya bakombo tosengi na bandeko bazonga na Biblia kolongola bakombo na bango nyoso pe kozwa identité ya kombo na kata Biblia komata Joseph et Roger waka Kashama eboto avu la parole ya solo Maman mise maman igete oyebi tango zoloba boye omoni opesaka pouvoir mingi na bandeko na biso oyo ya bokokiste parce que bazomona balobi babengoni omoni bato oyo bateyaka liloba bango wana mais mama igete ngana oyebisa yo lo moko omoni tango bakatholike bayaki na mboka na biso bayaki kokotisa bato oyo babenge malongi na bamalongi wana ekomaki mutu soka akuli nde bapesi yo kombo wana babenga kombo ya mokristo mais comme bakambo wana oyo akopesa bato bakombo mama igete ostangaka bible namoni yango eza na verset moko te balobi ke mutu nyonso tu ifo azwa kombo oyo ezali biblique na kati ya verset na kati ya bible eza na verset moko te soki omoni so tozoloba makambo oyo ezotala bible tokoki kozala na kifanatisme te me fo toloba oyo eza na kati ya makomami wana na bible ndenge mama miza uti koloba wa ye soki akobenga mwana na ye gloire à Dieu ezali ye nde mutu alingi eza lokola azosala offrande na ye eza lokola ye mutu alingi mais nzambe a obligé ye te ce n'est pas une obligation mais ezali volonté ya ye moko alobi akopesa mwana na ye kombo songolo mais soki tozongi na teme na biso ndenge ozolobelela nakoyebisa yo d'abord mpona kobanana na oyo ya ngai balobi moto wana azali guerrier ou bien soki balobi mpe ezalaka kashama na kashama mais avec n na liboso wana ezali léopard mais okoloba te ke mutu wana ntango ozomona azotambola na nzela aza léopard ozomona ye baléopard elandaka ye na nzela te soki ozwi kombo oyo mosusu ezalaka epa na biso ya baluba babengaka mai ya kapia mai ya moto sikoyo ye ntango ya atambolaka wana donc partout azalaka bamai ya moto ekitaka ou bien makambo nini elandaka ye ya bamai ya moto ozomona awa tozvandi awa na mboka oyo Hollande yo oza na Hollande kuna mais soki napesi yo bakombo oyo ezali awa ya bolande okoyoka mutu aza na kombo ya Jean Baptiste aza te okoyoka mutu aza na kombo ya Paul aza te bakobengela bango okoyoka bakombo na bango Van Zar oyo Van Buren oyo Van Wuren toza na moko awa kombo na ye Van Wuren so tolobi na bandeko baza awa bazokomprendre mulango wana te Van Wuren ezali ndumba mais mukomba mobile azali kombo ne ndumba c'est-à-dire que okoloba nini sikoyo na bato wana parce que eza mboka ya bakretien bazali ya batondani ya bango na bango baza na bakombo mosusu kombo na ye kuna cheval mosusu boye me na monoko oyo ya biso ya néerlandais bakombo na soko olandi yango omona mosusu libaya mosusu omona kombo na ye mabele mosusu omona kombo na ye rivière mosusu omona kombo na ye zamba yo sikoyo okoyoka yango na monoko na bango omona yango ezosone bien meme na bapaster na bango bazaka na bakombo wana okoloba eloko nini bapaster na bango tolandaka bango awa na ba SBS tozolana bango na batelevizio baza na bakombo na bango wana okoloba nini pa mutu bazobenga ye Van Hoore donc Van Hoore eza lokola Van Ndumba kombo na ye sikoyo yo okoloba na ye ke ye aza chrétien te parce que bango bato baye na makambo wana kuna na Afrique bayebi yango baza bachrétien awa yo kasi bayebi bakombo wana te c'est pour te dire que mama igete kombo ezali identité ya mutu place awutela mpo mutu wana baidentifie ye bakoki mpe koidentifie mutu directement na kombo yango nomonaki papa na biso mandama alobaki awa alobi apesi kombo ya Dieudonné me bareconnaître ye te parce que kombo wana eza kombo moko européen c'est-à-dire que batali ye atelemi wana moindo
mais azopesa biso kombo ya Dieu donné. Mais ça c'est un nom français, mais ndenge ni azopesa kombo wana. Basengi kombo oyo ya ye. C'est-à-dire que balingai ko ba quelque part que pesa biso kombo ya origine na yo. Ayamwana pesaki. Donc on comprend le kombo ezali si ezali na identité ya mutu na source place mutauta. Mais ce qui est mutu ozu kombo par exemple ndenge yo otelemi côté ba mampasi parce que je déranger yo mampasi ezali kombo na benga ngona ki Congo comme on a pasi ezali na lingala souffrir ezali soko kena ba kombo ya ba français il faut ça ba recherche ya ba francophone oyo ba soki au mona kombo wana ezali te ba ko so ba kombo wana ezali ba kombo wana eza partout mais cela n'est pas dit que batu wana ba koti souffrance kati na vie na bango parce que kombo wana bazui yango babiloko oyo ya biso croyance et biso mingi yango no moni diable ndenge ezoloba wana aza ko profiter na bino à travers ba croyance na bino eza ba porte minene oyo bino mo bofungolaka ba mama igeti tant ba bengi yo comme moment passé olobi non ngai vi na ngamo mala mona passe mais ce qui est tangité au sali ba classité oyebi métier mon côté ovani na ndako bali sakayo o mona peut passe mais ce qui oza mutu malgré kombo yo bi ezali kombo mais ngai na zaboye nazali peut-être ingénieur électricien na silisa na ke ko musala na nga na ko zo musala na ngai na ko mona passe te bon comment sikoyo kombo ane ko ya ko landa yo. C'est ainsi que na ebisa kiyo na lobi na biso lokola culture na biso to za rappela mama kambu o ezali ya mwa mulili ezali donc il faut yeba sikoyo que muto yo soka za la misala na ye ya mabe un magicien tant aza ko botsa mwana zo bâtir ye aza ko kinela ye babiloko na ye ça c'est autre chose wana ezali entre guillemets yango na lobaki c'est entre guillemets donc ça dit muto wana batant baboti ye basali ba sacrifice la bango na ndenge na bango mais mwana yebite bazi kombo ba bakeli paf azu kombo wana mwana wana za na lien na yo mais cela n'est pas dit que ezali na kamoko général ya batu nyonso tout non batabandundu bazana ba kombo la bango za significatif ba Congo batabazaye bazana ba kombo la bango za significatif tant à l'époque ya kala ndeti biso epa na biso okoyoka bato bauti Kasai ba bora zobenga bango ba bena Tchad ba bena Lulua ba bena Ndemba ba bena Mukoboshi ba boy na boy bazana ba kombo na bango ba yebi ba village nini oyo ba uta et uti na ba village bobo parce que à l'époque dans le temps ba village oyo ezali ya mikie ezalaki constitué na ba famille batu basala ba village wana ya ancêtre ba panzani ba boti pona kosi identifier na batu bagarde ba kombo na bango yango no moni biso to lobaka lelo soko boti mwana mwasi kombo bala basi mimo kombo pe kokoko kende oko peut-être ozala mokilité oko penga lo yeba te parce que mwasi soka kia bali mobali akozwa kombo oyo ya mobali na ye mbala moko akomi madame Songolo ça dit que soko omoni mobali na ye parce que kombo relation que mwasi wana azali mwasi ya mutu Songolo donc mama iget kombo il faut longola na contexte oyo pour ceux qui ont continué le contexte voilà il faut que ça biso verset biblique ozo le baké kombo ezali kombo elandaka mutu na malédiction il faut que ba verset wana comme ça to ko accorder biso ba chrétien to accorder mais ce qui verset ezate yo telemeli en monde wana oh boye biso to za ba chrétien il faut mentionner yango il faut le bas parce que mutu ko changer kombo parce que vous avez un combo yo sentir que ça m'a deux au lieu de tenir un chrétien à changer en gros mais Dieu t'a pas obligé vous semblez obligé yote na muto ayambi Christ ou ayebi que nazana Christ kati na ngai combo ba peso ngana zana ngo yango pe latika Christ donc ça dit que ma base à la combo wana et que se manifester parce que nazana Christ mais yo siko ayebi que yambi Christ obité Christ le voit na yambi azane faible na kogope ozo kombote parce que kombo na yela na sous mabe malgré na yambi Christ mama iget to banga nzambe to ba bible to pesa biloko ezana ba verset biblique batazo landa biso na radio na banga bazo landa bazo yoka omoni biloko yo okimi saka batu ekomi saka batu oyo mususu baza ko appuyer bokoko batelema makasi na biloko na bango parce que biso moko toyebi ko panza poke ya bible te loba o ezali sentiment na biso pendant que les écritures lobi na biso
ba prédication na biso il faut ezalaka te na ba erreur et puis na ba faute c'est-à-dire soko omoni moto azoteya na ba erreur na ba faute aza na saint esprit te kati na ye donc c'est-à-dire ngai nayebi ke bible yango ezolobelanga bongo alors il faut tozalaka toujours na ba vérification na makambo etali ya nzambe soki toyebi tolobi soki toyebi te tovandi nie toluka totuna o apprendre mais verset oyo eza kointerdire banon oyo ya baafrikain baza nango na kati ya bible eza te eboto nazongi solo maloba merci beaucoup eboto papa na biso Roger Kashama na intervention vema ya motu ya pe ya kitoko saleli biso na poko ya mwalelo tozali kokoba na émission na biso toli kopesa maloba papa na biso Manda Mawa toujours na tene ya bakombo bandeko balandi bolandi intervention papa na biso Roger aniatelo ka motu ya likamba kwa pote bakombo ya mibali ozalaki na ndako na bino babota yo na kombo ya Solange Nabanzi mama na biso igete mama na biso igete mekaka kotanga kuna mama na biso igete mekaka kotanga kuna na surufutu ezali molandi mapasa sabedi na mama na biso igete sabedi ko apporter kombo ya mibali to boyite me okoyeba kombo soki mobali na yo ana kombo ya botutu ata bali yo na 5000 euros tokobonde na kombo ya nelonga na koki kokoma madame surufutu te soki na yebi tina na kombo ya surufutu te eboto de merci à vous la parole merci mama na biso igete na banzi papa na biso JP Ukanda asengaki maloba mekaka kotala ba chat pe bandeko baza kosenga maloba bandakala pesaka bango merci ya solo papa na biso diana surufutu de vous pertale tozali kokoba bandeko balandi bato bazali ebele vraiment na nzela ya singa tokiana nukopesa papa na biso JP Ukanda maloba olandi intervention ya motuya pe explication na biso iget na oyo etali basi tambo zali kobala biso kokoma o zwa komba papa na biso JP Ukanda me kombo ya Ukanda elobi nini jamais na kokoma igete Ukanda sana ya Ukanda soki kombo na yo ezana signification lokola ke badinisa moto na tono mwasa koko kamata yango te parce que obali ye ne sika wana mwa koko sezali eboto à vous la parole mwasa koko apporter ma édition yebe yango tina te à vous la parole ya solo eboto mama na biso mama iget pona kombo wana ngai lokola na bali mwasi na ngai nazali mokonzi ya famille awa il faut tant toza kobala na mwasi tokoyokana okozwa kombo ou bien kozwa kombo te tango andimiki alobi na lingi yo na kozwa kombo automatiquement azwi kombo na ngai bolimbisi papa na biso oniati sete obi ete automatiquement azwi kombo na soki kombo na yo tina na yango mabe lokola mwana bato yo bali azwa kaka botutu ya famille oyo ayebeli yango tina te parce que bobalaki ye il faut porter kombo na bi automatiquement mais kombo ya makiade automatiquement na kamata te avant na kamata faut que do bonde la nzambe basa na nzambe ba bonde la polo balongola kombo ya makiade batia ta José langa na komi igete José mais ko apporter kombo maedito kaka po papa bali ngai na so kombo maedito na milata parce que ça automatique obligatoire et si ka za mwa koko so conseil ba mama ko apporter kombo mibali auti na famille mosusu na bénédiction mobali o kamata kombo botutu ya koko na ya kala poso ko tambwa nango Emily Makiese Emily Makiadi Emily keba et bota vous la parole nyata poki ya solo merci mama iget yo zali mosali ya nzambe ozali mosali monene ya nzambe ba tolobi boye na bible lobi boye mwasi akotika ndako ya baboti ya bapara na ye akokende kosangana na mobali na ye baokoma mutu bo moko ntango baokoma mutu moko mwasi na mobali bakomi mutu moko automatiquement mwasi akozwa kombo ya mobali mais awa na poto ezali que ezali sur ndani ya bango mibale ya boyokani ya bango mibale bakoyokana soki mwasi mobali alobi oui il faut zwa kombo na ngai donc automatiquement azwi kombo ya Ukanda lokola ngai nazali awa boye par exemple nazali na mwasi ya ekolo na mboko oyo ngai nazali azwi automatiquement kombo na ngai azwi kombo ya Ukanda ata kombo yango eza mampasi eza kombo ya liwa eza kombo nini mais tant que bolingo ezali biso mibale alobi na ndimi donc parce que bolimbisi papa nanga JP to sunga bandeko balandi bon
ozana kombo ya malédiction kombo wana yango montako pasi obali mwasi yeba kota kaka na nzungu ya pasi parce que azali femme mariée automatiquement kamata yango tosunga bandeko malamu papa na mais maman yo balinga yo kamata te parce que pasi yo ayo ekolata ye kobela bele obela ke kolata ye maman yo balinga mama igete yo kana madame place wana yo balinga yo bali kombo te ezali mariage eza nini ezali union ya bato mibale bayokani ya solo ya linginga donc linginga ina ya solo papa na biso jipe ukanda olobi bia obalinga obali kombo te mais kombo na yo eza ya mabe bongana kokamata ngo ndenge nini papa na ngai olobi na bali yo oui donc kombo neza na sansa mabe ngana ntuko ya botutu oza matata mama toyoka na place wana toyoka na place wana ndenge papa na biso Roger Kachamauto oloba sikoyo ndenge mama Miza alobaki kombo ezali nango kaka kombo bakombo la tozali kobanga oui c'est vrai souhait eza te ke kopesa mutu kombo ya mabe mais est-il que soki kombo esi epesama yo oye kobala ngai oube ngai dake kobala mwasi nabali mwasi soki mwasi alingi ngai donc alingi ngai tina mabe na ngai nyonso mais sikoyo biso mibale tokoloba tolobi malédiction wana dehors biso tozola na nzela na biso tokomona bonheur na biso parce que tango ye andimi ngai abala ngai c'est que andimi ngai na ndenge nga nazali mama soki yo mobala ye kobala yo ndenge yo papa aza wana ozwi kombo na ye bobalani na ye olobi te nga na kozwa kombo na yo te mais mama soki oza na bolingo te wana eza ndenge mosusu ya solo papa na biso bolingo olobi te ke namitika na nzungu na liwa namitika na mai ya moto to na makala ya moto edikisanga samba te kombo ya sheri to kombo ya papa eza komema bafimbo na liwa bafimbo na mababe babetanga fimbo na liwa pamba te je t'aime chérie non esika mama kombo ezali mpona kosukisa mama pardon nangi nasala mpe introduction na ngai mpona kosukisa kombo ezali kaka identité ya moto kombo ezali kaka identité ya moto donc soki yo moko mpe obandi kobanga malédiction elingi koloba ntango yo ozokɔta na zamba omonaki nyoka jour ya liboso olekaki wana deuxième jour ntango omonaka nzete ya pamba okoma oganga au nom de jésus totika babiloko wana mama mpo na ngai personnellement bakombo ya bamalédiction bamampasi oyo esi epesama na bato mpo na ngai eza nango te mais ce n'est pas souhaitable ya kopesa lisusu kombo wana mampasi parce que mwana ntango mpe akobotama abotami ntango akokola akobada tuna mama kombo ya mampasi wana ndenge mama na biso Miza auta koloba pourquoi pas akopesa ye kombo matondo kwa nzambi mandak mawa oyo eza kombo nakangi yango mpenza bien parce que eza kombo ya bayanzi nga na bala na tozali na famille ya bayanzi na kati ya libota na biso mandak mawa eza kombo moko kitoko donc en fait wana ezalaki mwa nani parenthèse moke bakombo eza nango na problème te mama mais eza mpe souhaitable te ya kopesa kombo ya mabe donc oyo ngai personnellement donc eza nani conviction na ngai voilà natikaki kolanda bino na baradio mpo ntango epusani mosika mbote na bino nyonso bandeko nzambe apambola bino merci merci beaucoup merci pour papa Jean-Pierre kozangaka te kotelaka biso na émission libala bosembo mpona kopesa batolino vema ya kitoko merci papa na biso jipe tozali kokoba bandeko balandisi la 3 fois www.radiolisolo.com na intervention pa na biso jipe alobaki ete mama aporte kombo ya mobali mingi ba mama nde baportaka kombo ya papa papa azwaka kombo ya mama te mais yebela mpe kombo ya vision ya kombo ya mobali yango ozali kozwa yo uti na kati ya famille na yo ntango mosusu bosambelaka na libota na bino obali mobali famille na bango kobanda tata na ye mama na ye koko na ye basula yo mpo yo okoti na kombo ya masanga lokola kaka babala yo zwa kombo wana olongoli kombo ya bénédiction otie kombo ya sula ya masanga yo mpo kamati yango malema ondobela kopo po kombo eza na semence moko boye eza na eloko moko boye tomoni ndeko moko akoteli biso na nzela ya singa ya mama biso iketa kontinue koniata poke baksoke
ndeko nanga Baksok la intervention pesi ka so ba kombo ezali comme biso mabe pe mababe na kati ya ba vina biso keba femme mariée comment ça dit quoi apporter à papa yebela vision nango e boto à vous la parole papa nanga Baksok niata. Merci mingi mama Huguette mbote na balandi nyonso ya radio Lisolo émission Bolimbisi papa na biso tombola mwa mongongo na yo pamba te pipi ke yo kayo kitoko solo ya solo. En tout cas merci mingi mama Huguette na balandi nyonso ya radio Lisolo émission zo sala wana émission mo ya kitoko ya ba kombo wana nganda na désir ba kombo depuis kala. Donc kombo en fait faut ba to ba yebango peut-être comme na Bible te mais na synthèse onga na sala bané et belé. Combo yali vibration. Combo yali vibration. So, au petit mois na combo, soit vibration ya positif, soit vibration ya négatif. Et na kata vibration se déterminer caractère. C'est-à-dire combo ya moto. So, au petit combo ya moto, moto par exemple, so petit moto combo plutôt. Alors, so au traduire on na ba ndinga tout. Au caractère à moto tout de suite. So parce que comme combo ngana ko peso caractère à moto. Bon, il y a sûrement ba monsieur là bututu, ba monsieur là quelque chose de positif. Alors, donc c'est pour dire tout simplement que maman Huguette makamozo pendant ba combo même si quand même la Bible té, faut aller au-delà de la Bible. Donc au-delà de la Bible dans la synthèse, vous savez synthèse makasi okoye bati que combo et ali vibration. Donc et bon dans souci ndani wana bon jamaloba nasima après. Merci mi maman Huguette. Eboto. Allô? Eboto papa na biso Baksok. Merci vraiment na intervention qui toka le bien te faites attention. Et ça na puissance 4 na combo. Mingi na ba femme mariée s'il vous plaît. Na yebo la chérie na la mobile na yo mais yebe la vision à combo. So komoni kombo de makuba jamondi makoko ma Mireille makuba sa batina makuba et ça dit comme plaisir était. Okokipe kokota na nzunga malédiction ça les savoir na kata chemin à mariage. Combien de femmes mariées va comme maudit à cause du mariage? Combien de femmes mariées va comme maudit à cause de comme ba famille libala na bango? Oye na kata chemin à libala, oyebi famille wana te, nzambe na ba sami la kanino oyebi te, tang babali yo na mariage, yo koto bio, je m'appelle Émilie Kakiswa Meso, je m'appelle Émilie par exemple Matondo, je m'appelle Keba, et ça comme plaisir te yebe la vision kota na malédiction te e boto. To pesi maloba na papa na biso mandamawa mpaso na poke niata ya solo. Ouais, ya solo mama vraiment na ndengo pesi nga maloba. Nga na ina tika ka eloko moka muke peut-être pour na information. Monique dena lobi ke ozali wana pona kopesa batu mayele basala ndenge pona ikambo ozoloba wana. Bandeko baza koloba ke kombo ezali identité mais na moni mama yo lingino kondima yango te. Mais pour vous informer encore une fois, mboka oba bengi kombo Ghana. Oyo eza na Afrique. Mutu nous surtout azana kati ya mboka wana tant que Ghanéen. Azwaka kombo ya mboka wana donc bazwaka kombo ya semaine depuis benga tolobaka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Na Ghana, soko botami lundi kombo ya lundi, ba bengo monsieur lundi. Soko botami mardi, ba bengo monsieur mardi. Soko botami mercredi, ba bengo monsieur mercredi. Ti dimanche, donc ils ba kometi ba apia, ba kofi, ba amoa, donc bazana ba kombo wana. Soko okena Ghana formé ba ko speaker yango. Wana première fonction ya speaker pour na identité.